Shalom, shalom, bana nzambe partout dans le monde. Oyo to bengi bino. Toza na programme à monene pona bino ba mama, basi ya mabala, ba future femme. To bengi bino penja ko banda âge à 12 ans. Boya na le 8 mars. Le 8 mars ya ba ane nyonso bokenda na bisika différent et belé. Mais yambala oyo to bengi bino. Boya na Jésus réponse. Boya pa maman 100 jours. Boya kokumisa nzambe kolela ya mama ekosila bao baza ba problème na ba papa bao ndaku na bango ezo ningana bao ba na bango makambo ezo simba te. Boya penza le 8 mars boya ko bika bikamwa ya nzambe ya malela londi Zambo ya Sancho na bengi bino boya ebele bo benga pe bandeko baza musika bozwa bana nyonso ya basi bazana bandako bozwi ba belle famille na bino boya ebele kolela ya mama ekosila. Église na biso ezwami na bandal Chibango soko ye omona kaka kin marché okiti wana otali pano ya munene en face ya kin marché olandi kaka modèle batie pano wana oye tout droit tina la police tango comme la police eza avenue Bundi 88 Nzambe apambola bino yaka oza solution ba mama esengeli pasi na bango esila koma kolela ya ba mama esengeli esila donc le 8 mars kolela ya ba mama il faut esila donc boya ebele nyonso aza na problème nyonso onga na bala kate onga na bota kate onga misala nanga esimba kate makambo nanga esimba kate yaka le 8 mars oza solution awo to bengi mino boya ebele yo kingai benga susu baninga mususu benga lisusu baninga mususu ba yokite benga bango sensibiliser bango awa le 8 mars tokozalawa de 11h30 à 17h30 boya ebele toza na Bundi 88 Vandal Bisengo entrée ya kin marché soko kokomika na kin marché okiti omona pancarte moko batia baboti na biso ya molimo mama 100 jours azawana na potre azawana bolandi kaka entrée wana ti okokoma na église Jésus réponse.